na libala ezaki ndako danger ngako babala na bapesela mambo mbongo evanda ya likilimo ezoloka fiko fion nani mongoli na baisanga tigre baebise uniforme ko mulata c'est uniforme ba proposer Feli Tigre pourquoi to sola lelo to ba mandaté to ba victime ya ba charme Tigre c'est mon ami akuta na yem ta présentanga nani ko le tsunami Ridi Lumbe et Tigre c'est quelqu'un de très poli soit avec R16 parmi nous avant nous kanga mon frère comment tu vois nazana Ridi Lumbe to yamani yemo lo ba ex na ko ba oseka biso to ko mo yoga na soni ba oseka biso ouais et vient avec Tigre kumba ngana kumba et vient la permettre silama olmo bongsana evi ya zala bongo tam so alinga bongisa bongo bongisa tango le bien États-Unis qui coule to ça peut être solo ba bongisa solo Karim ba bongsana evi parce que la gazelle Gucci simite Gucci amitié Gucci na kosa moi French moi makambo moi visibilité moi nemalo eza bongo te poka tio tala bobi Karim so poster botu c'est ba mon lembo Yango mwana azali posongo ba yeko kosela migi makambo. Les pauvres. Et Miguel bête qu'il est, il n'a pas maîtrisé le whisky, il a commencé à dire du n'importe quoi chez Karen. C'est le posongo ba ne comme Miguel. Karen a télé Miguel on met le coffre au télé matin donc on te le pété. Ouais ça m'a intéressé na ba ya inquiété. Kitoko mais ouais ya bo. So na melelio na démarrer voiture na zuka téléphone petit bakali. Na yo beto na plateau no oni ma côté. Non, moi ça va vrai. Biso tout on a mis no wa les gens na lobibo. Les a les bosso pe asuka. Mais soko zongi les sous na information le kota. On va aller plus loin. Pour ça c'est live oui. Non bien arrête caché. J'appelle tout le monde. Arrête caché ngaza témoin ya relation oyo. La duchesse a témoin à relation oh et ça m'a embalukuta même Bichababa tolobana té duchesse on m'a dit de tolobabo place duchesse avant d'aller pour la bozui comprends muto souffrant la relation oh c'est duchesse au bien 3h du matin yaya débloquer petana yo kayata yo les gens comment on est responsable de la famille. C'est les bêtises du passé. C'est les bêtises du passé. Aux autres, les sangaïs, ma famille. N'est là, tata moi si mon ya madame, a combien là déjà. Appelle-moi. Non, d'ailleurs déjà son a baigné. Makamni est illégal. Voilà na yoga. Toti Londres. To sali des jours à Londres. To kiti maman, to kiti to y Paris. Toye Lyon na bakali tuna bakali téléphone na bakali c'est seul bakali botika bilonga et la botika bilonga ba yo ba pekisela ka yo ba mais na yo na bangulu na yo ba pekisa bino kali na zo banaza nomade ta la résidence yango au moins na katkato diplôme na yo na miki na evi bona moto en résidence et na mutu ya ba résidence. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a Willy Mouché, il y a Basilei, allô, Goff Kizona, la foutu doit être arrêtée, Nazana tenté. Le compresseur. Le compresseur, il y a des pécassos, la zone parfaite, Nazana Kunate. Olobana Balipekasso, la mingi, Yokango. Non, ils ont un inconvénient à vie. Bakali. Oui, tu la chou, ça va chouer. La migaza live. Migaza live. À la live, la manger là. À croiser ma mort, le roi m'a demandé c'est alphabétisation. Tribution aux awapi au tribunal. Oui, bonsoir, Ramsès, bonsoir, Bandekonos Bozawana. En tout cas, bonsoir,
solo makamba lipeka solo solo ngo to yoka ka ezaka ya solo bezaka ya solo surtout munoko yo to ni to ye banane Ida ya makamba munoko solo Aliwanu balande ya asali kiri asali kiri sana sana ya kaitaki bi Ake vedi banga sele Divina yo kama question ususu donner à média kasi era toloba awa ezala basolo na basolo asuki kawana toye bakasite sur la lipega na réseaux sociaux quand ça y est mutamemi nini kitoko lisolango nazo nane loka komela likamu nini boye moyo tu olangwa na live era continue lisola lipeka mais moni toi bato toi se respecter pourquoi ça moni la vie il y a des moments tu peux être fort il y a des moments tu peux être faible et bah tout ça dans la limite tu es bilobité ngana rankinie mais na rankinie mon léger mais tout vivre na bandeko aza vérité et so ba simi koloba kali na don ya victimisation ana don ya lulem merci beaucoup à Costa ana don lulem et wana to soleil pour na benite na pour na quoi la benite fait na yebisa moni en sachant que na yebi yemo ningezana fanatique numéro 000 timukolo yeso ya Maga songi na uti koyoka kuna miga lobi boyokeli e jalousie po a collaborer na faire te bokosele makamukuti ka finga mama faire vidéo ezate za jalousie bolingi a travailler na faire te boye miga nana koza la jalousie na epinza jaloux ya miga ya Mexique nani penana koza jaloux ya miga azwaka 200 € biso tout ozwa 200 €. Nana koza jaloux ya miga na porte-monnaie na biso tozangi mbongo te. Omoni Migi, vous savez, la bêtise insiste. Karine et Migi, ce sont des bêtises qui vont toujours insister. Merci. Comment? Moutona Merci na X. Il y a dans le bateau, il y a Merci na complexes. Bon, bref, Bakari, Moutona Migi, parmi les influenceurs à Yamba, Nazan le seul influenceur dans les gars plateau dans Tigarango. Tina Kishasa. Fox Temai, Alendele, Miguenyema, tout le monde. Je suis le seul influenceur sur la 6e émission. N'est-ce que Banamaï va honorer Natika Mo. Et à quoi? Nabini Naki. Mais era, bango, omoni baba futilité au baba oloba. Réseaux sociaux oyo, oba oluka biso to inosala misalo baba. Mais l'équipe misala n'a pas site. Il a même des concepts. Oh, moi j'avais créé. Oya comment ça? Et s'il m'a raté parce qu'il y a une écolo vision. Qui a participé pour lui expliquer ça la plateau moué, ça la plateau moué? C'est moi et là. Ma réalisateur de Bayebi. Est-ce que Moutabongo va concept na yoane go yi a go la responsable va concept. Oza la difficulté na nyalo ba ta concept. Era na ina lobelo moko. Mige pe ama ele tazo décortiquer le robot salete. En fait, Karine a utilisé Miga na rando na e. Oyebi ke Miga sanga ba live ba rando. Toyebi ke Miga oloba pe. Na otala nde na kati so na kangiso na otala. Mutu na otala zo loba do ba okotise na rando moko boye o azo eba mutu na makolo te. Azo mi kotisa. Da ba zo utiliser. Sikoyo omoni 6 ou. Nenga itiliza ba. Nenga ke itilize Miga bête qu'il est manque classe. Oyeba te ke aza image ya entreprise. Mawa. Aza image d'entreprise dans la société. Donc là, ce n'est pas Migue qui parle, c'est toute la société. Quand on a des problèmes, il y a des gens qui ont Platon a invité. Donc, il y a Ebi Makamwana, David Mombela, Botola et Makamunyo. Ah, Mombela Leki. Moutou, est-ce que Migue est bien Moutavo sur la jalousie à Migue? Tu es vite dans la tête, Moutabo, dans un complexe.
Tu n'as rien du tout. Bazo utiliser penza et oui que na okele na mawa azo loba na épée o ba yokeli na jalousie pona na collaborer na faire été eza mutema mabe ale ye kuna sora piquer ya lobi so ya piquer ya lobi de ba kosite na mer ata ko loba te ayeba ata ko loba na lobi oye na poto na cotisation ba wario mais oui maman a fait bakali muto rappeler faire à l'imbisio c'est peli pour bisonner tout ça ba bêtise ba limbisa biso très bien na kwiti na yo ba yambi bino na cave koye ko banda teke musicien l'équipe faire il faut beta 3 fois Adidas Arena tu lobata une limite sur ta pensée posa ba to ba beta ba 40 000 ate zaki 40 000 te mais ça a été plus grand fois 2 fois 3 qu'Adidas Arena zala maele koye o mema ba golo na kati ya rando mo wete ya buzoba ba golo na choc. Bato bakanisa qui est fait à côté qui a apporté plein de là bato tout bazora un bon promotion il y a mon boulot tous autres il n'a pas de document il y a preuve parce que bazar le tribunal n'a fait c'est ça malgré ça oui malgré le tribunal il y a une tournée laisse faire se reposer laisse son procès aller calmement laisse les warriors dormir place Balali mais ça polémique pour ya Buzoba. Mais ça, il fallait 3 mois de repos. À paiement. Oui, à travailler mingi, il faut paiement. À du penda repos. Il fallait travailler trop, il faut paiement. Allez, yo, musicien, aux heures où la moussa guerre, où ils ont tina au Kukamote. Et bon, si vous avez mis un peu de finger, ba casque wana ya ba Apple wana ba casque ba iPhone. Ya zo surtout que la ngolo longa somba ngotango ebima 1200 na kena ngo wapi na mema nga ngote na mona ngotala kilo na saila ka ba casque mikie. Yango zo la kana live kuna aleki bino na casque wana ya Apple aleki bino na montre la tiso montre mo ka quartier ba chinois ya ngwanzu o 6200 € mige zo 6200 na soma mukanda. Keso ma mukanda. Na lobi ngai kutu nina abuye. Mige so saka ba betiza ngana yeloka eloko moko. Ekati o mamona débat na mutu bwane bukimi. Na yeloka permis de conduire. Olio chela ma casque ngani na abina na mukanda. Na balenge basa ndeba bon. Bame balenge ba fanta ba sa life ba sans papier mi balé. Ba sans papier car ni moko di sans papier na mona la boti sans papier. Ya ko wana na photocopie. Ba sans papier moko bonde baza na ba vorien. Hein? Boko kumisa na eloko so na mukanda na poto to zo eloko te mabole. Tandenge longe kombi ya stress. Ya live na bino boko kabiso te eloko bozo betela tolo yango nga soma ngona Apple yango na mema ngo te yango na soma ngona Apple yango soma zola ça écouter oyo ngana mema ngona kina soma 800 francs 800 francs c'est $900 ala sande mukanda nde na bien wana live ya imprimante nasomba ngo kala me na kokomema ngo te charge na lataka o amatoi mige laksaka mukanda po gagner laksa mukanda te akokele kuna mukanda te okele ma bakali na makasi ako makaka asa nini asa devoir akoma okotia na devoir akoma nalina tuna boya mwana poto tongo nalina tuna boya ye ayebisa biso depuis kala azwa mukanda banda YouTube azwa mukanda se rappela na biso na YouTube abake azwa mukanda kaka biso communauté nde tolinga keta enda kofunda partir magailo mama nde bapesa mukanda azwa mukanda ngunda sikoyo na biso sona ya poto awa Europe nyonso fonctionne ndemoko na live na yelo ba vérité belelo kwa za zoba illettré avec ko se rendre compte makambo lo ba isa so ba vérité ka sans papier alobi boye ya choisi matata il faut appeler ça ngambongo na ke usaba cours de langue de na be fona ke usina kota ba cours mais na poto awa
awa era soko ozwi mukanda bacour wana bapesa automatiquement bakopesa bacour wana bacour intégration voilà mundele soko apesa mukanda na ye eza obligé faut que classe siko ye ndenge aza wana comment se fait azoluka ye choisir matata futele bacour intégration na munoko naza na mukanda mama na biso asambela nazwa mukanda mabole wa sans papier mabole na poto a mabole na poto a mabole soki oza na mukanda ba cours intégration okosala ngo automatiquement faut que classe mundela ndimio na mboka ne faut que classe mabole likona ngoza femme seule mabole likona ngoza femme seule mundela ko tindo na classe ko kipo de A à Z yo ko cha mwana na nina na privé te mabole ba revenu ni oyo za ngo ko cha mwana na privé oza sans papier mabole ozo yo kapeta sonité ya sazi wa tata ya sazi wa tata ba chinois opeta ya sazi wa tata zoba nyama kizengi eza ba fille ebele baza en Europe ba sans papier ba keno ça dans les noirs donc yo monde wana za vie oyo ka sonité na munoko no l'équipe tout à sans papier au fille sans papier nyama oyo za sans papier ko sala batu ki se fait oza sans papier mabole mukande zate oyi ka yoka ne sonité donc ninga zana mwana nazo répéter même histoire na ye moko ye mama bisenga donc mwana pe eza bani ko beta mwana matolo ayi ko fait so dernièrement baba finira Arieta finira Jimmy Bela mabele boyoka konte na bakali akena ka jenda na mwana na wana doki mwana na to sambela ka nzamba sunga zoba mama ne mozana mais incapable yoko ça ta kayo ta dans les noirs oboko la mwana dignité ozobela pe ya choisi matata yako na bela yako bato bosala mbongo ya kisi o bapesa bino ba condition mbongo wana bokabela ka batalibanda bomona mabolente boke pesa mabolem mbongo te abakali na kangi na micro nzambe pena bakali kati mabole oyebi makolo combinaison boyebi eti makolo xx makolo 8 oyebi eti atangama ya jaune oyebi bakali olika na loba makolo combinaison makolo 8 mabole munoko solo itoko lisolo oyi soko bani ko finga batu muto na leki bino bakali o leki batu oza ne lokote eloko malonge zate o ma mutu mabanda ya bakali ate intégration na poto ezate bakali o mubandenge nini ko senga yaka nande bakabela ke bongo ezado aza fille de chance mabole o fille de chance te mama na poto ke ko kocha mundele nyongo ata ko sala mingi te mabole ke ko kocha mundele nyongo kende ko sala mabole ba formation ezebele kende mabole ezoko mukolo na 44 so 45 mabole eza ate mabole so jeune fille to bonne te ba mabole jeune fille te mabole wa mo zo sepelisa nga elongise kei tala kingo mulelo kwa makatambua akoli de bakali botaleka akoli mabole makamusu fo chika mabole AGKI yasolo bakali ya moto azotala mabole pesa nga mabole AGKI mabole mabole koli bakali za tete so benge fi wana mafia na mabole koli kingo kwa mule stress amukanda te tala kingo ne kwa mule kingo lo giraffe mabole koli mabole tika makambo zo simba sote mabole okoli soni bakali mabole akoli pardon mabole chika mabole okoli ena makamse tala age bakali mabole akoli makasi nataka mikolo ya kokite mabole akoli bakali akoli mabole sikonde boloba ke evia kozonga tala nalobi evia kozonga te yo moko abeta lisolo a dernièrement abakali bino moyebi mibali oyebi love a distance ezaka elengi yaza na Belgique evi na Suisse mabole ake na ndako ya evi na Suisse evi abeteka kipaka kokolo oyebi likolo yango
ça moi bipaya rola na canapé et via là na chambre ya kasi ora 4 beti eva la muka sukola ke musala et via koti et via na biloko na e asali moi semoule na e asali moi sauce na e via ko lia na chambre a boy ko pesa e pa lamba boy ko pesa tala moi sera ko lobana kana lekibino hein na l'équipe on va te séduire mobilité et via yawala evi adoro simba te fia pamba nyama yo te so za ka fruit vengeance to yebisaka yote to yebisaka za fruit vengeance ya evi qui cool yo finga mobile azali catalogue africain o finga ke lo sani kuna atika lo ni kata africain atika la mwana finga mobile yuko no tanga komba evi so to comprendre ko te mabole yo zo mutu moko be okoma pena evi okoma ene okoma libela mama na mabole oyo ka soni te mabole yuko tanga komba evite hein evi ki ko subela yo evi ayaki ko subela yo pona mo finga na mokilike azana ko la fricandel kuna na se ayaki atanga so zaki evi na zaki mobile bakali nanga yana subelo pena boti so na kenanga Mais oui. Mais oui. Comment on dit ça? Ah, Nicolas, ana zemi, te zemi on est dans hôtel zemi. Ma bolé na ko kero lukata mobile no mo ya Guinée bo fanda ma bolé. Kero lukata mobile na Bangladesh. Ma bolé pa ba Congolais ko zoate ma bolé. On zoate na Bangladesh ma bolé. Awa, orozwa mobile te ma bolé. Orozwa te. Orozwa nani pela ko zo mibali no yo zo kana na munako na lekibino biso so to tinga to yeba koleka oyo mabolo lekiba to ninga to yeba o lekiba na nini yo to ninga to yeba nzambe bakali na ninga to yeba aleka biso na nini o ngana yeba kate bakali ponenga sana na poto pour leka mutu faut non na fiche de paye mabolin sans papier fiche de paie zate et local malongi zate donc yene ngazana o bayo kela ke jalousie mama kongo ayo kela ke jalousie bato nyos mama kongo ana ndako mama kongo a misala la nyos yemoko donc ye aleki bato et lorsque to yebaka aleki bato na nini bakali po biso to lamka tongo bakali toke kayu toko kocha mundele nyongo yes ko ngazana aleka biso na nini bakali et l'autre nga to yeba ngona tsi ko to yeba to comprendre te. Hein? Tu comprenez? Tu comprenez les cambo te bakali. Bakali lobano na kangi na micro. Era nalandi il est très amigue parce qu'il faut bien nyamana kombo na e. Migue n'a jamais étudié, Migue azana na ba lacune, Migue aebi niko koma niko tanga aebi yangote. Na yoki alobelo mo ke Era tu n'as jamais travaillé na kati ya Madjabu. Madjabu apesa iba grand contrat o ezaki ba mbongo azwa kuna yo tikala o toucher yangote. C'est une question. À vous, Era. Allô, Era. Non, bien. Bon, tu vas tirer la structure en bateau, hein. Pour bien beaucoup de niveau détruire, bateau, niveau no benda ba combo, y en bateau. Moi, on a vendu la place à vendre, on a illettré, on a pas. Moi, je suis pas son ami. Grand contrat va passer sur base de quoi? Il sait même pas écrire, même faire un projet. Ainsi là. Comprends? Ati oko ça comment ma job pour et comment neti yalna stigmenter mon kili. Ouais. Pas calmer la situation. Moi je suis pas son ami. Non, tu l'as ndelo mo boy tout à l'heure mon tatinelinga. Alobi ke ngai na bima soki na leki ya bon. Na boy ko citer mo wana pour na live. Voilà mon touma komi kuna. C'est ce qu'il dit. Donc allongo la ma job na makambo oyo parce que soki ma job elobi e ba na retravailler na batu sur base des connaissances, sur base des valeurs, sur base des compétences, il n'a pas la place. Ouais. Il n'a pas la place.
Tu vois. Et tout ce qu'il dit, balobi tango yozo bimana muntu na makasi. Oto bengi na français na nyo lo bate po et katanga. Hein? Il me traite de soi-disant que naïba moi si mon roboué na makasi. Mot viola quoi? Voilà, mot viola. Ben, beau pèse un terme. Hein? Donc, na nenga qui mot viola. Dans le biboué. Des bichons qui a, ouais, vas-y, loba. Voilà. Ba tribunaux eza, ba prévu eza, partout eza. Donc, so ba benganga des fois. Yé, même na succès na buzo ba il est grand. Surtout que même na monde ba chéri na liki musika. J'ai de la peine pour lui, pourquoi? Parce que Azo travaille na mutumo bada vicieuse. Karine se protège. Si Karine a moins utilisé Miguel parce que elle est limitée. Et Miguel rando Azokota, c'est toute son entreprise à déban. Tu vois. Par contre, sur Bouzoba, Balamon va connaître société, solo la vérité. Bouzoba et comme il va connaître. Et solo la vérité, c'est solo la Bouzoba. Solo la Bouzoba comme bêtise. Let's era boy, valeur nanango. Naleki Miguel na aspect, na rolata, na mbongo, na mayele, na diplôme, na stabilité à vie. Donc, aux amours viola vraiment. Je pense que ceux qui na salango, c'est ba salangande. Pe muto ba sa ane live. Ye muta salangango. Muto ba naye a salangango. A viola yo. Kanga porte. Baro banir yo koloba moi na te. Aïe! Muto basane na live a mu viola yo. A tout dit Sarah to la border en vient de mana Sarah. Mais tant il y a tout à Sarah bordi Sarah otia Sarah kiti. Et bon o ya vandi ne kuna ine olese. Oui, buzobo sentir ko cette campagne o kato koti beto bimi koto. O tout boy. O lobby X to zone si o. Biso ko to gagner o to tangi goleko oser lote. To tangi goleko to na ba difficulté ba moté na ba virgule na ba accent. Voilà. Non, que pas le bico na binini. On vient soko zo mama mwana nazo mama ba ndeni papa mikumba ko to basi nazo ki matongo poko. Ona moni ya malongeza oyo zwaki. Nana biso ko zo mama mwana ye mige. Asizo bato na tourner na bi moi il fallait appeler son mukando ke ndeko tonga bi. Mama mwana za petite nangati. A petite celle nangati. Soko zo mama mwana ngai. Zwa ye talingate. Mama mwana la petite nanga. Batente. Yana yusakiyoni mwana na ya makomine na en sans live T4. Eza dépression. Ouais. Tocho beta 5K 5K.7. Ça au bon n'a rien que la vérité. Il y a Sika Eza. Ouais. Tout le monde il y a Sika Ezali et puis esilité. Na bien, ngana mona poto. Na koli na bishasa na epoto. Il va commis, il va porter une plainte. Boya na ngamona des fois. Vraiment ben na so bolobi na zamu viola na mini. C'est le moni na liste ba des fois. Gloire à Dieu. Aussi là kala garçon, na sila yepo il fait na boum sa vie à tata na bishop, sui bishop. Voilà. Te to ndimi ngape na ndimi pena. Mu viola. Na ndimi yango pena po. Oui, ndima na yo pensa. Na ndimi pena po elongolinga na monde ba des fois bo compagne na beta kamandrimba. Oui. Go. C'est du bonbon. Chef entreprise armée qui zengi kiol. Alobi alekio na ba contrat dédicace mon frère. Même contrat na so baye na tu sais même pas écrit, tu sais même pas où tu vas signer. Miga comme a signé à côté ba comme l'introduction. La société Intel veut signer un partenariat, il a signé côté wa. Faut pas carrer na maboko. Alors il va foutre yo on a makambo ya est. Non, c'est un petit gamin. Et c'est un arrêt qui est comme la bino boson en ordre. T'as un petit monsieur, un petit bouffon. Ok? Voilà. YouTube est comme ils sont à longa, tous les low côté. Vous t'entendez par là? Il est comme toi à gomme, oui.
Kama ni avanda kuna mtu agoma wabumba fa papa. Niko mtu agoma. Funga kinyo ako ya ramu. Ngamu tunaboya kulika na chaîne na hii. Ngamu tunaboya ko travailler na hii. Oui, oui, homme to boya. C'est illettré que j'ai donné de la force en fait. OK? Ngamu tunaboya ko travailler na hii. Ngamu tunaboya kulika na émission na hii. Unasikia? Voilà. Mais pas travailler. Miguel, il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il travaille avec qui? Il signe des contrats avec qui? Parce qu'il sait écrire quel contrat. Chère chinoise, mou viola liboso maman na bino. Asala mwe pa la main. Ngate. Maman na bino. Maman a bien nous violer liboso na nzoto na ngai. Eh, on a passé era. Je te dis papa, mtaboyo ke papa moi vandi na voiture et lo je lunya kanya ko mi wa mangusta. Alinga ke nega na era. Alinga to keni. Mu viola bana baninga. Tribunal ezate, preuve ezate. Quoi? Bi utala ngana Sonia ngape na Robert na Rose Logwana bi utala ngana Sonia Ousma nangana mige nana ne lungia makambwana Inos bi victime, Gaze victime, Nga victime. Bolina mtabeta biso bilokana. Ye moko mutu obarasa ne la vie wa ne fili soif muvio. Ye. Am ko na biso to be nga petite ka par rapport à game. Vraiment, ceux qui n'ont pas péné un mot, bakali dans le coup. Andimi péné un mot qu'on a l'homme dans la défense. Des fois, vous en avez soif, tu as ok quand même tu n'as ma casse. Complexeuse, tout va bien. Alors, bien, ou ta boum. Jamais n'a pas de boum. Attends, ou ta boum, la commune. Eh, papa, il y a une information qui est là, il reste dans la forêt. Maintenant, on a aller dans le BT qui toque, vous avez quand on sert à Ouéra, on a BT. La fête, nous promet dans le BT dans nous la Ouéra. Non, dis-moi où ta boum, qui est au salon à bar d'Angola. Franchement, la salle n'a pas Paolo tout dit. Et pas là, Paolo tout dit, la salle n'a pas Paolo. À la barman. Le barman, le long le Mexique, accident. Est-ce que tu te prétends être journaliste ou chroniqueur? Mais aux autres, la difficulté, non! Il faut apprendre journaliste à Zalagazoba, journaliste à Zoba Zalagate. Ça là, tu as récitation en haut. Franchement. Journaliste, merci à Pamba. Non, on va tout ça, le bas Sali. Sali. Franchement. Un journaliste, tu te prêtes à être journaliste? Au seul bas, merci.
aza complexeuse na star na ye engagé na chaîne complexeuse boso na yoka oyebi na lukaki wana dictionnaire eza te complexeuse yo mwa moto aza kotuma badige pa paulo tudila ramu ayaka pa kabri nango chance eloko pamba nyonso bawarrior bopesa ele cotisation aye awanga na bino nyonso ka ya fali yaya kosala bagolo to ajalou na yo bawarrior moto bamema mpoto oyo osanga na biso yo oyoki biso toyaki na miziki abomisa zobozi matela zobozi ezolandi yango matamane ya monene ndete tomba bakali balobi okimaki na resto moi lisolo betela na lobi migela ndenga mobo na obeta ye mabe nga bakali na kobeta ye mabe ya mabe nga bakali na obete ya mabe sur tous les points alanda kari na mwasi nayebi nde akima ati ye akutana na geloro nema akutana geloro nema ti ayebi nde atika mapapa kima banda mbangu ti voilà asaka na nga bien bakali po bete na bete propre aya ndula wera na wede ye d'abord nga atambola nga moko ye atambola na bato aloba ndemiki mo ye na obete baba ndemiko bameli bakisi na poto ye monene c'est tout ameli bakisi mo mbebwani na kutinga mo mopanzi donc mosenzi obongi na vende yaka nti tobosala baimage ya zobozi nga nasala critique ya fali mais je l'ai jamais insulté mais ya sala bakofi ana akenda kozwa bato mpona kodétruire mpona kobebisa baréputation bakofi bafere wana baimage ezali yaka nti ata lelo boye maso ye na fere eza te keno ya allo président baobenga non eza keno asali plaisir na caméra c'est tout abwaka ye na diske te biso tona badiske ya bafere tozali bon era le puissant ngai na okende rendez-vous na okutana na vie na ngai ya magistrat autaki kin aozela ngai tokutana na ye na Paris nakie na bongama nakutana na ye bandeko nyonso to botala ye biso merci pour la disponibilité na bino boza calme nyonso toza prêt ya sika ezali donc boza na bino calme ya sika eza nango botikala bien merci beaucoup à vous bopase na po to bokebi te na poko asu toye biso bokebi mpe ate na poko asu toye merci. Dans les multimillionnaires, Dieu va sait que le puissant, merci beaucoup à toi, merci Pomme Verte Dorcas, merci à bienvenue Vangasele, merci Nayo, tout au Koutana, le 19 juillet, au Moni Billetterie a ouverte, un grand concert avec Koffi Olomide na Hippodrome de Vincennes, le 19 juillet avec Koffi Olomide, le numéro 1 musique congolaise, numéro 1 musique africaine, Tokutanawana le 19 juillet, mais les 15 Oyo, les 15 de ce mois, Tokutana Arena Grand Paris avec Ouéranson Igo de la Forêt. Ouéranson Igo de la Forêt, Tokutanawana, les 15 de ce mois, donc février, na Arena Grand Paris. Lobby déjà une grande délégation, Baouta Kun Baoya, pour un concert wana, ba musicien. Et deuxième délégation, il y a très bientôt au communiqué nos dates. Mois d'avril, tu as Lacoste, na Maribel, et mois de juillet, tu as Koffi Olomide, à Hippodrome de Vincennes. Bozala bien, awa zoba azan espace te, awa live ya batamayeli, awa live ya bazoba te, ya bato bana ba difficulté ba mo, ya bato baza ba impressionniste te, awa live ya batamayeli. Tokati live na Deka, merci beaucoup, ça va bien. Au revoir. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là.
Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yeli bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bébé na muluma
basala bachose kaka mpona bavoiture ete